mbote lisusu bandeko balandi yato komu wapi esengweza nga komona bino baso oyo boko landa ngai na betando ikene betando inene bo landa mwana somi ekolo Congo ndeko na bino leki na bino DJ Kikuzeiko bonde ezalaka mais passe na biso ezala komona makambo uti koleka lobi moleki na komuna ya Kisenso makambo esa na komuna ya Kisenso na mboka na biso Congo bana toyeba Kinshasa na toyoka makambo wana te conséquence ba politicien bino ne bonne ko sangisa batu ko benga ba jeune garçon ko pesa ba mbonga ba diamba balo toko ba ke menesa ba ninga bomoni conséquence ba ke ko piller hôpital ku na komuna ya Kisenso eza ba kuluna eza vola me armée te eza ba soldat te to ba civil te bazana minduki te eza ba jeune garçon ba yebani beaucoup mais c'est Kisenso ba ke zone rouge car tu as Tordeur ba yango Tordeur eza zone rouge Tordeur eza zone rouge Tordeur eza na kata Congo donc général Kassongo azala pour la sécurité de Kinshasa Leni ezali FRDC ezali eza zone rouge bati oko sera biso makambo sala wana vice premier ministre de l'intérieur papa Gilbert Kakonde ceux qui beaucoup mais ça ba que Tordeur eza zone rouge donc gouverneur na ye alobi ke gouverneur ko makambo zo ka kuna te na commune ya Kisenso to sengi na bokaste na yo o fongola miso commune ya Kisenso ba kolela nana zo tinda batu wana nana zo tambilinga na ville de Kinshasa to sala ki bongo na descente ya honorable Eliezer Tambwe poche charmant nenga mesana ko pesa baninga sourire ko sekisa batu ba sekakate akita kuna commune ya Selembao na orphelinat ko sola na bana mboka koseka na ba yimboka koseka na ba orphelin to kosuka wana te to ko kitaki susu na imika pona koluka kaka toujours unité solution mboka Congo bandeko na biso ya Nojek eza parti ya ba jeune ozo tambola etambolaka na sima bandeko na biso FCC na yebisa cabinet to komo beza magazine ba congolais nyonso to kozoka pe makanisa moto nyonso idée na makambo muta koloba pona mboka na Congo to ya na ngona pa na bino boye baneka ko critiquer Nojek eza bongo parti politique e kamba makana ndeko na biso maître Mutamba ayebani mingi maître Mutamba mais bon na nous descente ya mona somi ekolo Congo honorable Eliezer Tambwe poche charmant kuna na commune ya Selembao Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire. Ça va, monsieur? Yetsanga munganga wana yake daktari ayaka lisute na aya sala nini aya sala ngai ya sala afandisa ngai bokufanda muna bonavandi pasiko na mitika bula awo nanu basali nanu te pasikaka me asala mbala sulimisatu esi ayala te ojur abengi ngai ayebisi na levi benga depute bisaye nzoto na ngai ezotonisa ntangi koyebisa ngai mama fo benga ye mpo nasalaka navanaka na limite me nasalaka na vie na centre naseke tomonake na kopointe basante mwana ngo koyebisa ye te po ngai nabenga nayebisa mpo na nini yebisa ye kampemali ngapo ezali na ye te te omonaka bayini ite na ngai ezalaka obupe obengi ekatani ndalui na ngai soki batindi ngai ini te na kobenga ye
Donc aya kambala misato. Aya 4. Aí você vai se propor de ter jornalista, mas o jornalista ninguém aí segue na vida. Embarulho na dengue, aliás eu vou cantar por lá mukati. Tenha do bem não é nem. Você quer ir cá? Ah, não continua aí bem. Na kiti não vou kuvana. Se batumbule na kuvanda bia na kiti. Na siri kwa kukita. Na mwana simu chwa na mkondo. Na kiti madeni kwa na bushel. Kolorite. Esili. Zoto tulisa na sala bache kwa makasi. Kisi. Mwana kisi. Kama kalima mwana zofino sura. Kaiba kisi wa tulenga sisi. Oya. Bakatu. Ile na kuzomela na kisi mwana sumbila kanga inani ya malaria ya ki bandake ndai psata ya jeudi na lejo anake wana te misakinga ya wanada babe kiwane asimba ngana bise tunale do kote yemo kwa bina mwana masona bitama maninga bina ngana le do kote na kwa kutumbula kukulete ile azumi singana banda ba jeudi wa na lejo mwana ite Ngana nikati kotala yo. Merci papa. Je pense que on a cité là d'abord. Mousse, Merci. il faut aller là. Merci. Qui va la porte? Na ubenga docteur wana puke aya continue sikene to kana kina isiteke kusala yoga massage isidi kuna possibilité ya côté de mayoma Salite. Sana ndio na ndio ndio zuki makasi na mko. Afu ndio fisi. Nitoke bandi kwa yasko price. Sala ni mama. Na sala kibu na gende kindi santre na. Ilo msala ndamu. Sala kwa papa na. Bon. Les amis, je Merci. na ubenga yako ya. Merci. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, basepela aumela na mokili. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire,
parce que azanga molobeli bandaka ya obiaka bato oyo bazanga babola bato bazanga na makasi te ye azaka makasi na bango bato bazanga monoko ye akoma monoko na bango elombi ya mobali lelo nzambe atindeli biso ye kuna na parlement en tout cas alakisi bina ke aza papa ya bana amen tosepeli komona koyamba papa honorable papa Eliezer Tambwe moto ya bato donc ti mokili okufaka ya ozala kaka moto ya bato eza bato mosusu bato moni lelo me akobosana bato babotaki ye akobosana baorphelin mais tomonaki baction na ye akoepa bahandicap te azoleka hôpitaux donc atouché couche nyonso oyo bato donc ye pena ki ye mobola na mboka na biso amen nzambe asima pasa nini apambola ye atombola ye abatela ye protege ye bapoison baaccident bafaux soda ya molili ya butu ya moi baomona ye te tant ke ye adefandaka babola mpo nzambe atia wana ye mpo adefandaka biso babola betela yesu maboko mpona koya Allez, bonjour les enfants. Bonjour papa. Vous allez bien? Nakati na vile nani aza mkolo ya batu nyonso? Nani alikuwa batu nyonso na ai? Ya Saida zai. Ya Saida zai.
Ya Saida dem golo na bino. Go nani mwana mke kole baba tunyo. Go nani anga bebe. Nani alia kama kazi? Nani atonda kate? Kote makuiti mwanete. Nana zama ile kwenye watu nyo. Nana zama ile kwenye. Nano bina kasi na bina. Ora zama ile na zote na mtu na moko. Orphelin azanani. Kalau bagande mwana tena. Orphelin azanani. Adamu. Papara na lingale gani? Baba. Nani mtu akijenga malamu. Orphelin azanani. Azangela baboti. Azangela mtu azangela baboti. Akobota mandeni. Azangela na famille. Ah. Orphelin azangela mama kisa. Ah. Na comprendre là. Nani kana yeba orphelin azanani. Kasi bobo kusema yeye. Orphelin azanani. Otuna. Odi? Kimakufa. Ndoba malamu ndoka sentwani. Très bien. Azamwana wa kupela baboti. Mwana kupela baboti. Donc mwana kupela papa na mama. Ne babengi orphelin. Donc ngape na orphelin. Parce que papa nanga kufa, mama nanga kufa. Ngona waya pe ko banda wa. Nana linyina ya banda. OK. Go. Yo comment on? Donc grâce. Bébé ça va? Dans. Maître. OK. Nazotu na boti. Mutu azanga baboti, mutu akupela baboti. Akoko mape mokonda mboko. Akoko mape mutu munene. Siko batu ba regreta bapona ni. Hein? Obi? Avant to solo la na lina mona place bolala. Nana ko like sanga place alala. OK. Go like sanga. Banani?
si ouais bon. Ah, vous là combien? Oui. Voilà la gaspona nini? Okay. Abeli. Peut-être quoi faire no kati telema na boy natala. Natala na basu. Libu mundezo tunis. Kwani ulia kini? Madesu. Comment? Ya wana lota ki ulie madesu. Alela fumbwa. Madesu donc asangizi. Era o que toilette na. Aniati. Osala kani. Nzira ujeme kwa. Siko bamba si balala kwa. Ese. Ese nga pese. Nga pese wala. Okay, anani balala kwa. Merci. Awa. Awa mkono. Ya mikolo bazakuna. Bomwana. Ah. Siko bisonde tuzakoto. Okay. Bon, si vous pourquoi vous utilisez un moteur? Parce que dans mon bana bazangi ba pon. On ça là. Una question tu vas répondre nda kolia biscuit. Eza boy. Chemise na lingale za nini? Chemise na lingala. Kwa kuzana sisi. Nini? Apollo. Chemise na lingala. Bon, bon. C'est quoi pantalon en français? Pantalon en français. Les jeans. Pantalon en français. Pantalon en français. Bravo. Chemise en français, Annie. La chemise, bravo. Ok. Posez-la. Oui.
chaussette na lingala. Ok. Nana wala biscuit. Ok. Est-ce que mutu moko akozwa mbala mibale? Oyo akozwa mbala mibale to kokanga ye boye te? Ok. Allez. Allez. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa part. Idéologie de la presse. La première autorité que nous avons, c'est honorable Eliezer Tambwe. Donc, comment la banque va te mettre, c'est ma part, la part, dans la bici, dans la radio, dans la télévision, dans la YouTube, la bête va opérer ça, Malaka, la Liga Timé. Pour le canal, le gouverneur le 8 août, et moi, le 10 et 11. Et moi, après, le 10, c'est une chose fière, ma casse parce que l'eau est là, on est sur le bois, voilà, ma casse, c'est l'eau sur le bois, 25 kilos, mon colomoko. On a pris la lélo, et on a pris 40 000 balles sur le bois, on a pris la lélo. L'eau, il faut que ceux qui sont chauds, il faut que ceux qui sont mous. Ceux qui sont il faut que ceux qui sont donc, là, c'est 10 jours, jour pour jour, plein. Donc, on est ici, il y a en tout cas, Nicolas Bélé. Nicolas Bélé, nous avons apporté toujours, vraiment, battu à boire.
ça biso la kosenga bino d'abord bonne santé longue vie protection ngambe pe tango nyonso ba population bazomona oyo bosala boye bokonje batebele yo kozanga bavoie te na comprendre na yo Léon de Malema boza bato ya misala ya maloba te mais boza bato balobaka mpe basala misala boza bakristo na la commune ya mona eleka les gens de Malema mpe aleka bon komoni ndaki bolo ya biso ya solo nzambe ya bapele azanga mala bino nzambe ba malade nzambe ba prisonnier nzambe ya bandicapé oyo bosala honorable bato bamona oyo mpo koboya asape mokili na ye parce que bato balinga bato basala mosala malamu te olekipe balingi bazwa mbongo te mais ezalaka nde motema pardo kokaba ezalaka kozango ebele te moto mosu akosala yango plus ka mais asali te mosikoyo tondeli ya zongo ndako mpona ezalaka na état d'esprit po yo outi na population baningi ozala na bana obeka kaka kolana ntano osimba mosusu oya même avec les enfants mais yo ozosimba bana donc oza sur nzambe oyo osambela parce que nda okosambela osamba nda bon la protéger yo faut que l'éducation merci madame merci beaucoup merci avec vous c'est la voix au salon Malembe, bonsoir. Papa, tu es venu belé. Papa, tu es belé Papa, ça Papa, tu es venu cacher belé. Bonsoir, bien nyonso, mutaoza na te. Allô, papa. Merci bandeko balandi atokoma bibonde ezalaka mona sengo bana baseki ba papa baleki na basi na mbali balati bilamba baloso mousse le bingayo ozomona pesa muninga sourire bandeko na ngai yo okotala ngai mukondi osekisa bato
nalebi ya ndongo kotalanga na mokoni o sexa ba tata mwasi na moso sexa tendresse ezalaka te yo mobali mobimba ba yeba do tendre se longwa tendresse sila te ezalaka bongo te ndeko nanga yeba ko fana na batu yeba ko sexa ba te ba sekaka te oyebi histoire Lazare histoire Lazare il faut rappeler ba congolais nyonso oya motia mabe o balinga ko kabate zolia mwana o azolia ta fana azolela nzala yo zolia ozubilo okangi obatami yango donc o bengaka keto ya keto kana motema da so pese biloko ndire so ko tambola so ko kima na mwa eloko muke ko kaba pona bino za passe pona nini ba congolais ko kaba za passe pona nini pona bino boye ko kabate boye ko sexa batu tala ndeko lieze tala bande ba ko seka bonde za ka zo sepela na communion wana za base électorale na été parce que boza champion ya ko ba kitaki na base ya za Elia Lukunga wana za Selembau on les a funa, ils ont le kungate. Comme les a député national, il y a des Congolais nyonso. Ne pas eux baza libanda mboka, ne pas eux baza ah, il y a des députés na bango. Ndi azo kita a sexa na Congo. Pesa muninga sourire et le kate. Pesa muninga sourire, ils ont des Congolais nyonso. Bon dans ce code de cette so kuni na commune ya Kalam na Imika. Imika ils ont place de l'indépendance. Ndeko na biso maître Mutamba asaki meeting à Kafu. Qu'on explique aux jeunes, qu'on explique aux Congolais, qu'est-ce qui se passe dans ta autonomie. Ni de quoi ça là pour te préserver Kimia n'a pas mort quand il contre la Congo. Depuis Congo, dengue bovania, watumushu wa komia depuis 8 heures. Bote. Bon mete ya maboko. Bote maboko Botondi bino botondi. Ça véritablement ma patriote. Bolakisi véritablement été ma jeune balandaka parti pour un bon beauté mais pour un changement pour un nini changement bisoto benga révolution pour un nini révolution cette fois-ci pour la vérité. Beauté. Nangango a 6 classes maza chômeur. Viva. La révolutionnaire bazalaka na énergie. Révolutionnaire avant d'arrêter. Est-ce qu'on a avant nous? Bon, mais il n'y a pas. Est-ce qu'on a avant nous? Nous sommes partis à la jeune pour jouer rôle dans le biseau, pour accomplir une mission dans le biseau. Génération à Lumumba, génération à Lumumba, Awa, Lumumba Sala, discours en 1958, vous voyez Awa, les places à sa fille poupée, à l'université à la médecine, pour les pays sans indépendance. Vous voyez on va faire sa indépendance. Si on va faire sa moka, révolution, atata na biso na bunde la démocratie. Ok, ma bonne. Et l'objet qui faut aligner la candidat à tous les niveaux. Rapide, tous les niveaux. Et c'est Némi Bobanda qui préparer à mon néo. Pour le minutes, Bobanda qui préparer ma bonne amie Léo. Ma candidat bazar, ma futur candidat va tomber à Loboko. Nous sommes la candidat à nos jeunes à tomber à Loboko. On a pas identifié les gens à nous. Combien de personnes on a? Nous devons pour prolonger l'élection en 2023, nos jeunes qui vont nous sailler au Sanini.
Oyokani, ozala paix. Toujours organiser une série à formation na mboka bapaya. Toyokani? Toyokani? Bato babundisa moyidi ya mbongo ya mboka. La réforme, oui, mais Oyo est retardé l'élection. Oui, bandeko balandi to komba bi boyende ezalaka mona esengo la population congolaise biso to komwa ptoza wana pona ba activité na bino nyonso olingi ba activité mona na o na besoin de message à parti politique na toko ya wana toza ni bato FCC ni ya cash ni ya lamuka toza na pona ko pesa information na ba congolais nyonso bazala édifier na ndenge mboka na bango ko kene liboso ndenge mboka ko tambola to suki a mokolo balelo mais makambo ko ka na kisenso et sécurité na kisenso na belela Med fois awa Jatilingo Bla gouverneur longola beaucoup mais c'est wana commune Kisenso makamba ko sala kuna elongo banité ako déclaré quartier la tordé dans zone rouge depuis que zone rouge tordé c'est la carte Kisenso tordé c'est la carte Kisenso c'est la carte Congo est dirigé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ministre intérieur Azawana commandant ville de Kinshasa Saliwana boni boko déclaré quartier mukiel ko tordé quartier rouge banani bazaka batuti parce que bato botiki bana banani sous ça c'est la quartier ba ko vendre ba kuluna ndengwana moni conséquence to lingi audience ya bato ba yibaki ba violer pour na communication c'est ça public to yeba ki nana tindaki bango nani ba pesa bango misolo ba mais ba sala mabulu kuna ka hôpital bato to suki amuko malelo tikate kimi ya kolonzambe ezala na maboti na bino ndeto kute moko malopi